papa Diange na sali prier marabout la muki. Tant marabout la muki, marabout lobi papa na e barate. Na e barate limbisa ngai. Mbongo na e nango na ipona pesa yo to boa ka ngeza mbongo mabe. A partir de là on liaka mbongo biloko bino bolamba. Nde papa Diange da kotisa kai na kilongo. Marabout solo na papa Simon Kimbangu. Bato balobaka ke ebembe oyo ezalaka wana nzoto na ezalaka kimbangu te. Marabout tozana témoignage na ye de grand marabout. Asolina tata Kimbangu papa asekusie nanu papa Diange da sekusie asekusie marabout la muki akotisi na kilongo marabout solona tata Simon Kimbangu na munoko ya mboka na ye le grand marabout asolona papa Simon Kimbangu na munoko papa Simon Kimbangu alali asolo balanga ba sénégalais azolo balanga ba sénégalais na marabout le grand marabout tous les Kimbangi c'est belo kwa moi que ba Kimbangi c'est ne balati des sentiments belo Kimbangi c'est likambo ko loba oyo po mokili eyeba parce que moni bangunza mission bangunza zanini bangunza na pesa bango malembe na yuzo kinena ngamba to koma na comprendre que vous avez la rage ya bangunza mais to koma wana to ki malembe oza au parler oui pona nini babambaka papa Diange na mabanga loba vérité congolais tata Diange amoni passe na likambo ya Kimbangu l'état oyo na tata Kimbangu lelo eza mususu o muneza ko mionga mfumu Kimbangu na ngonga wana tata Diange na note ya tata Kimbangu batu balingaka ete babengaka ngoki babengaka nyama bafingaka babiloko ebele parce que nini aza kote ya Kimbangu l'état wana batu ebele bayebaka tata Kimbangu te yango mona batu balingaka tata Diange